ese wana nyonso to etoni bango na bango yo kobengana élève oyo aye kozwa cours mais otiki professeur aye kozwa suna mwasa ndeko na biso akolinga ozonga ah mais oui problème eza te mama bana biso ti kagame azalaki clair ke bato baza kofinancer rébellion wana ya barwandais na Congo eza kaka ye te même na badignitaire na biso ya Congo balumumba bamuze bamobutu balingi Tshilombo oyo te baflaki komona kaka baflaki kuna komona kaka baofficier moko kuna elongi ya muke général elongi ya muke major elongi ya muke baza wa partout na Congo te André Kimbuta Beli oui André Kimbuta Beli c'est tout à fait normal aza mutu ana nzoto lokola banzoto nyonso tu a gérer ville Kinshasa na modèle ou a gérer la wana makambo ya maladi na ye soki nzambe munda pesi nzambe ne mutazwaka soki pa kobika nzambe peka mutabiki saka mais président Mubaka ke no vendre na Rwanda poto ke ne dialogue auto ke naka ya sanicity ne sika kote sungaka epa ke ne koyeba ba Camerounais surtout bazaka na bango ba Rwandais toujours na cadre ya émission na biso toujours continuer na ndeko Rigo et là il on parler sur pas mal de sujets et là on prend déjà directement ndeko Rigo on a plus d'informations auprès de 300 dissidents d'un groupe armé rwandais Hutu actifs dans l'est de la RDC ont été rapatriés au Rwanda. Selon l'information que non, il y a 300 militaires, plutôt 300 militaires, Hutu Rwandais au Bazungi na Rwanda, Bakomakuna, Kagamaji Bango, ils sont besoin de Congo, ils ont besoin de la mais wana isolé kana Congo, ils ont toujours comédie. Baza 300, Baza ebélé. Baza 300, et c'est wana nyo soto etoni bango na bango. Yoko bengana élève, ou aye kozwa cours. Mais otiki professeur pour ba patron na bango bazalia to banana nu na baruberwa banyarugabu oyo nyoso bazana ba institution oyo ba deyo ruriza banani nyoso wana baba na kozonga ndo mona bana classe na nyoso tu ba kolanda bango wana zo za distraction kagame azaki clair ke bato baza ko financer rébellion wana ya ba Rwandais na Congo ezaka kayete même na ba dignitaire na biso ya Congo bazali na makambo wana pe ba oyo pe bozaki bo contribuer qui na trahison ya ko faire souffrir peuple congolais awa pe fuba za sanction wana bazolinga basala jio no bakindaki po ata bakindaki 300 wana eza insuffisant baza ebele même na Kisasa wa bazali ezaka ST babumi bokonda bandako awa ba ma campagne bagombe ba GB na kitamo magasin partout bazali ba flaki romona ka ba flaki kunu romona kaka ba officier moko kuna elongi ya muke général elongi ya muke major elongi ya muke baza wa partout na Congo kuna na eza distraction photo banda na o baza awa po ba o baza awa bangonde baza ko alimenter ba o baza kuna wona eza distraction parce que Martin Fayulu parle ba keno keno na kati ya FARDC ba militaire congolais na ba policier congolais ba keno infiltration ba rwandais na kati ya lobela keno oui président Mubaka pas lobela ngo président Mubaka loba yango depuis kala président Mubaka lobango depuis kala mais président Mubaka ke no vendre na Rwanda poto ke ne dialogue auto ke naka ya sanicity ne sika kote sungaka epa ke ne koyeba ba Camerounais surtout bazaka na bango ba Rwandais mais oui est-ce que naka ko sunga président na biso Valentin Mubaka ke ne koyeba ke caméra za kana Rwandais soka ke naka Rwanda tani ngaka yebate lelo caméra ko ndimaza Rwandais aye ko zo suna mwasa ndeko na biso akolinga ozonga ah mais oui problème eza te mama bana biso ti baka bona baza mais mama bana biso ti c'est pas pareil ah c'est pas pareil mais akolinga ozonga lisusu tolobeli mambo etali pe kinbo pe to bambula ezobeta mai ezotonda congolais okufa matin midi so ondire bamiselekete ondire bampese eza nini kumaki ezotanga na mboka omoni mboka etambolaka physiquement na spirituellement donc spirituellement bakoko ya biso balumumba bamuze bamobutu balingi Tshilombo oyo te balingi ete bakoko ya biso bakimpamvita na Fumukimbangu balingi ete ozomona tambula soki ezobeta su yesengo te mwa mbula mukebwe bato badindi mbula mukebwe Kisasa edindi ezolobaka bokonzo biso tolingi yango te Tshilombo aza ovanda na mutu makasi biso to oloba bwe na physiquement na ndimi pete ka alalaka po soki alali azana makambo yepa monaka akona la bwamoni muza zo bende makolo kuna aninga na koto boye Lumumba atala koto tata na nyos wana za charge soki azana motema malamu ya kikongolais atika azongisa ya batu te Fayulu bayibeleki nga pa Kabila joie yo Kabila yibeli yo apesi yo est-ce que bomituna raté ya pesa Kabila nini
pour Kabila zaki candidat ou azaki candidat Fayulu Shadari na yeti lombo bon Kabila ki ko yiba victoire ya Fayulu apesa yoti lombo yeti lombo apesa Kabila nini o jusque là baisa kabiso te yo bien ah baby sabiso te baby sabiso soki bango bapesa Kabila nini pour Kabila ti lelo inane yango mbula mobimba Kabila tamulaka na PR azaka na cortège moi ça Kabila PR azaka na cortège kaka na basoda mboke zo tambola ndenge nini. D'après toi, combien de présidents? Toujours banaté. Donc, tout ça, à peu près, il y a 4 présidents. Okay. Président sortant, Oya Bimaka. Président sortant Kabila, il y a Zawana, Aza toujours dans le contrôle, il y a la gestion du pays. Président Eli Martin Fayoulou, il y a géré. Président nommé Tulumba Zawana, il y a Zakara pour la signature. Et Sili. Mais oui. Oui, les Kanamboko Yango wana. Ozomona président de la République a nommé ba mandataire. Kyungu wa kumanza ina ne yango bana ba nommé. Kyungu wa salaka te. Document chef de l'État ba bloqué yango na ministre ya portefeuille. Nyoso wana ezola saka oui, tu le mwazana na pouvoir te. Asana pouvoir te. Ministre ya intérieur ya Chilombo wana Kankondi ake Katanga akoma na aéroport ata mutu officiel ezate ni bougumestre aye kozwa ete deux ministres akomi kolela azonga Kisasa kaka les mêmes ministres wana ake na assemblée provinciale ya Bakongo babeti deux députés provinciaux babeti ministre ezola seka oui deux bokonzango zakaka ya nyamu soki nga pena na courage pena la mukiboy na boto yango na zui yango hein de toko la ka bona tongo les soldats moko bimia wa a beti bato a juste bokonzi non mais Mobutu abimaka peka boitango pona ko chakimia non Mobutu abimaka tiaka kimia Mobutu azaki mwana mboka nous avons des généraux na Mobutu basakana na Congo te donc ceux qui moto akoya azalo kwa Mobutu ko basakana biso te na mboka oyo ba Rwanda wana ba Kagame na ba Museveni basakana biso te j'aimerais bien mutu abongo que toza na mutu moni ke wo toza na papa mais papa na biso goigoi babeta ke na ba voisin non babeta ke na ba voisin Kagame a bomi bato na Congo lokwa likamususu hier que nous kovana na Kagame apeso loboko basimeli bato ko kanta moi na mobile et commune partenaire fiable non partenaire fiable par rapport à quoi par rapport à massacre ça na Congo non par rapport au Tchakimia na Congo Kimia ngo na Congo côté sikani ni poko ngana ebiso ke na butu ya lobi bato bakufa ki na Beni Kimia zate na Congo yo na sasa to na Kimia na ntele sika vandaka non Kimia na ntele kuna ko tupena ndima ateke Kimia zali po zambo na mone sali sika wana esika obake ko tia ya vanda kuna donc soko ke yo ko mone longi moko teke chef de l'état mutavanda ka entrée wana mania nous omona make ndenge Mobutu abuka esika ka buka na nde esika ke ko vanda yango wana nde siko kuna no bopeto ezati nde na Kisasa nde bopeto koya yo le ka kote kuna te. Un mot par rapport à André Kimbuta Zobela, on a hospitalisé. C'est un gouverneur qui a géré Kisasa, DGK, tout. André Kimbuta Beli. Oui, André Kimbuta Beli, c'est tout à fait normal à Zamutu. Ananzo to lokola bazo to nyoso tu. A gérer villa Kinshasa na modèle ou a gérer la wana makamuna maladi nae soki nzambe munda pesi nzambe ne mutazwaka soki pa kobika nzambe peka mutabiki saka donc je n'ai pas vraiment de mots à dire. La santé André Kimbuta, ngape santé zo déranger ngai. Nebito so ke nokotuna Kimbuta. Yoza résistant. Nebito so okotuna Kimbuta ke katu mo azobela. Donc yepe ndinga azobela wana nzamba sungai na wa kopesa soka ko zoai nzambe. Soki pa ko bigisa nzambe. Donc j'ai rien à voir là dedans. Voilà, merci. On est aquí dernière émission de Salinande qu'on a vu sur Programme Kolelo. Le rendez-vous est pris pour la semaine, si ce n'est pas la fin de la semaine. Donc on sera un peu sur l'activité par rapport à les 30 ans. Avant Martin Fayoulou passe à l'activité. Président Mouba Kazo pour voir atteindre le comment pour la fin de l'année. Non, pour la fin de l'année, jusque là, nous avons l'autre pour tous. Nous avons ma casse na partie, il y a implanté dans nous la Ligue des jeunes, Ligue des femmes, de tous autres tamots là vraiment qui sont mobile oyo. C'est que sortie officielle de salle implanté. Non, partie ça l'a déjà, partie d'habitude ils a déjà. Partie de section, fédération, cellule, partie d'habitude ils ont fonctionné. Et mais si quand tu as pour redynamiser yango. Donc toujours que netina ba fait fort toujours ba ndeko mususu bazana bolunga mboka bazoya ndozo mona to sala musala wana ya ko conscientiser pe le sous peuple et belé obi ke bandeko belé ba kosa maka bakanti ke toujours pouvoir il est peut toujours pouvoir
nde tozotalisa bango bandeko wana ke bayaya ti lelo nano idps ezwa pouvoir te kabila azwaka kaka ti lombo ndenge azwaka balibanga ndenge azwaka ti bala ezalaka combien de idps mais idps oyo ya biso nde idps le peuple ti ezalaka combien de idps ntango nango eza combien de vivant ya Tshisekedi tozalaka déjà na de idps ok kibasa na oyo ya Etienne Tshisekedi wa mulumba ok après liwa ya Tshisekedi ekomi 4 idps idps familial bango baza na FCC idps Tibala bango baza na FCC idps Kibasa bango baza na FCC idps le peuple oyo ya biso nde toza toujours na résistance oyo tozo continuer vision na idéologie ya Etienne Tshisekedi wa mulumba c'est le nôtre. Merci beaucoup Tokomi Nasuka émission. Merci à John Kamande. Les rendez-vous est pris pour la semaine prochaine. Le rendez-vous est pris pour la semaine prochaine. Voilà, français en patient. Pour le rappel français quand même, non? Mais dans le Congolais, les pays a été colonisés par les francophones alors. Mais ça aurait bien été corrigé en français, ça aurait bien été. Non, corrigé en français, oui. Parce que vous avez dit que Bazo Senga, tout ça la révision, il y a la constitution. Tout ça la révision. C'est ça, Bazo Senga. Bon, Babylone, pour nous, surtout, on parlera de ça à la table ronde internationale. Merci beaucoup. Voilà.